Bandeko, bandeko, namoni, ba message, oyo, misusu balobi, nga na koselaka bana batu, makambo. Yango wana, lelo, na ko confirme bino, Jel Show na Gloria Olangi, baza penza bandeko. Baza bandeko par alliance teme, bazali bandeko par lokuta. Mais lokuta moko te oyo batu mingi bazalaka nango. Mais lokuta moko ya pathologie. Alors lokuta wana bango moko bamona kango te. Sikoyo boko yoka yango malamu pe boko yebake na koselaka bango makambo te. Nazalaki ko bombango nazako lobakaka makambo mususu ya likolo bino bolobi nga na koselaka bana batu makambo. Alors nazo banda na oyo ya Jel Show pourquoi azwaki zemi. Simanango na koloba ya Gloria Olangi pourquoi histoire ya bébé Sariana. Lelo bokoyeba yango pourquoi ekokende ti wapi. Ya Jel Show pe ekokende ti wapi. Alors bokoyeba baza penza bandeko par lokuta. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bolanda malamu. Bolingi boyeba vérité sikoyo. Po soki nazoloba makambo lokuta likolo bozoloba ke na koselaka batu bana batu makambo. Mais sikoyo na koloba vérité. Na bandi na vérité po o na lobaka eza vérité mais ya likolo. Mais sikoyo na koloba vérité ya kati. Na bandi na Jel Show. Pourquoi azwaki zemi? Ye alobaka na bino. Azwaki zemi po abota bana na mibale apema asala ba rêve oyo aza nango. Eza discours alobaka ngo. Alobelaka ngo wapi na Afrique du Sud. Na Congo atikala koloba yango te. Mais bon, tango alobaka ngo bino tu boyebi eza vérité. Ngai pe na bombaka sekele. Mais lelo na koyebisa bino yango eza lokuta. Alors nebisa bino tina azwaki zemi. Jel Show azwaki zemi parce que ayebaki ke na kati ya Congo carrière na ye na makambo ebele esili. Mabanga ekomo dimine. Azalaki sirteke akoko resir susu na Congo sa équipe nationale sans Karine Mokonzi. Alors Jel Show azalaki déjà na mbongone akoko somba billet azonga Afrique du Sud. Mais Jel Show le kola aza le kuta oya pathologie, le kuta oye zanga kombo ezakaka na kombo pa ya ba docteur. Jel Show a préparé qui histoire, a préparé qui a senté mwana mobali au Christian pour yemuta senta parce que a yebaki avec zemi soki azongi na Afrique du Sud bakolengela ye kitoko po yebaki sans zemi soki azongi na Afrique du Sud bako bwaka ye ko bwaka akozala vraiment rejeté koleka maloba oyo bazako lobela ye koleka ndenge ba rejeta ki liboso alinga kozala kaka mwana kimpumbulu te mais triple kimpumbulu. Alors siko Jel Show yango azwaki zemi yango bomonaka tango azongaki azalaki ba air tout ba malade azalaki na ba mal à l'aise mususu c'est vrai mais mususu abandaki ko exagérer yango na ndenga lokuta po abenda amour ya mama na ye tango ko benda amour ya mama pene na ye na ba souffrance wana mbala moko ekoleka na papa
ekoleka na ba champagne ekoleka na bandeko na ye. Donc bango tu bakotia attention pa na ye bakobosana ke jelo to kanaki ndenga asalaki makambo ya kimi na Afrique na kini susu akomosala makambo yo ekotisi na ba champagne na ba vi na biso na internet mwana yo mukola kozonga nyonso wana ebungi. Jeli Show ayalaki toujours mayele aza ko manipuler ba modeli tu ti azwi famille ndenga zwi boye. Yango bozomona Jeli Show lelo oyo aboti azali na famille na elongo bakomi ko apuyeye na ba rêve oyoyo azako loba ya ciné po ciné tango azako loba ngo pe kaka ezalaki ba imagination ya makambune ya lokuta po batu kaka na kisasa ba mone munene. Mais batu mususu pe na kisasa ba mona ki benza aza actrice alinga sala les trois faces de Jeli Show. Mais nzoka eloko ya yebaki kaka titre wana titre yango pe azwango pa ya mutu moko azako lekani kaka bongo. Alors siko titre wana yango akosa batu ebele aya munene na Congo. Mais sikoyo pona kozonga nde na Afrique du Sud yango azwaki zemi wana. Donc nyonso oboyoka kesala magalelo yo eloko esali yango esakaka lokuta ya Jael. Lokuta ni ezalaki famille na ye epese affection balengela ye bazwaye modèle ou bazozwaye lelo yo. Yango Jael azane sengo film na epe ekomi réalité. Azalaki même pas na idée ya film kaka kombona les trois faces de Jeli Show. Bino moko soki botie tembe bolanda. Jeli Show na Congo atikala koloba teke azana posa abotana no bana mibale sima banda makamune. Non. Bolanda ba video bokomona soka sa koloba nini. Wana aye kolobela ngo kaka na Afrique du Sud. Bolanda ba video aloba azosala film. Aloba akosala histoire neso bat bazo tuna ye. Ba ide wana ebanda ko ya soki batuni ya tro le bazwi ide na koloba kaka vi na nga ndenge zalaki. Les trois faces ayeba ki ndenga ko expliquer ngote. Yango bomoni akomi na Afrique du Sud ide wana film yango basali yango ou bien bazosala yango mais ezali ndenge ide ne zalaki te. Pambate azalaki ne lokote na mutu azalaki kaka na lokuta po famille ezoye. Bo comprendre moi muke mais na bombi toujours ndambo po boyeba ke na sekoselaka bana batu makambute. Alors histoire ya bébé Sariana pona Gloria Olangi wana susu lokuta kaka po attirer batu na kanisa bolanda bien. Gloria Olangi banda akufelaki bébé Sariana ni ya lokuta onga na lobaka azalaki même pas na zemi. Bolanda bien. Soki Gloria Olangi akufelaki bébé Sariana te a voyagé kaka bongo azwi avion akei azaki ne pe na zemite akoselaki pe zemite akene kaka bongo aninga ko zandengi na Turki aninga ko yoka na kaka te na Mosaka aninga ko loba oyo anyoko linga boye to kutene na Turki na ko bete kara na ko kutana ite. Donc aninga ko zala na ba difficulté même azana bateau babando tindele mbongo bien sûr baninga bazala pe mutie. Alors Gloria Olangi ilokola zali ndeko ya Jael par lokuta akosi bino premièrement zemi bokota penza na poche bondimi azana zemi akosi bino akufeli bébé Sariana bondimi. Alors banda akufela bébé Sariana na ndenge a voyager a bénéficiaka na ndenge ya kosakana te na kati ya Grèce a bénéficier na kosala bémission koloba pe ko bwaka mabange belé. Mais soki wana tu ekale makambo ekale abimisaka toujours bébé Sariana. Bébé Sariana en bref yango na Turki bayambaki na mawa. Yango bomonaki na ba chinois ya Karine Mokonzi bamonaki tina kosala mabete po auto kufela mwana 3 jours kaka. Baso bosa nake muto ya kufeli mwana ifala nile voyage pour viser zanango. Mais batu baso kanisake soki Gloria Olangi a voyagé te visa na passeport na billet ekobeba voire même na passeport nzoka biya pamba muteko beba. Mais batu bayebi yo na te baso kleka mawa neti muta kufeli mwana kaka sur place bisika bango bazalaki. Nyonso wana eza manipulation pour tirer amour ya batu nyonso bando kuta na bango na ba oya yina na ba oya finga. Alors yango kati na Grèce faut utiliser toujours bébé Sariana. Donc elingi koloba boy histoire ya bébé Sariana ya Gloria Olangi ezali
parmi ya ba manipulation pote biso batu mokili nyonso epusanaka pembeni na ye bayokelake mawa mpe balingaka ye. Donc Jeli Show na oya biso Gloria Olangi bazali penza bandeko par mythomanie ou bien mythomanie non mythomanie exactement bazali bongo do bazali batu moko bazana pathologie moko yango etindaka po babenda batu baza batu moko manque d'amour bakoma ko sentir neti ba rejeta bango na mokili. Donc po batu bapusa na pembeni na bango utilisaka toujours lokuta baza batu bazo vivre na lokuta. Jeli Show na Gloria Olangi bazali bandeko par lokuta, par gourmetité, par alliance, mais par lokuta. Sikona lobi vérité katikati liboso na zako lobango likolo alors oya koloba na kosela kabana batu makambu na zoya pona chéri tekateka pe ba misusu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.